peut-être opportunité à Europe. Au cause on a mon candidaté. Mais bah Dieu Moussa Mickey déjà le Rosardin n'a pas son nom, il a déjà dit. Est-ce que Moutalibona il y a Porto, né en fait on a full. Azardin a avantage en tant que les Mouta zo sur l'Europe en Afrique. Ça c'est un bon mouké. Bonjour chers internautes, Bino Batoulandarabiso de partout. Donc, il y a Family TV News à partir d'Ukraine, précisément à Kiev. Tout ça, des plateaux moi ils sont Congo, Kinshasa, plateau moi ils sont à Kiev. Donc, il y a tout ça, des grands invités. Autre ami à Mokola Lelo. Tout ça, na droite, tout ça, Ambrose Thomas Luyelo. Et moi, je vais se présenter tout à l'heure. Na gauche, tout ça, Mouto Bozelara Mingi, Pasteur John, Pasteur Lité à Pété. Oyo, Akanga ba na kina Akanga monde entier, na communauté tu ya Congolais, Oboyebi, Pasteur John, yebe tozane wa, yemo pas se présenter na odira émission na biso. Bonjour, Deko Thomas Ambozo Luyelo. Bonjour. Ouais, ozana na fondation Toyokaki. Dans la fondation et puis aux appels na Mambebelo Salara na Ukraine. Est-ce que vous pouvez faire un petit biographie non ya. Merci le banana na Loba Nazali na fondation. Premièrement, je voulais premièrement na bimisa kombo na ngai bato tu bayebi ngai na niveau pende ya poto bayebi ngai na Ambroise Thomas Luyelo mais na ndengi pende ya maloba bayebi ngai Thomas Libinza de l'Ukraine. Thomas Libinza IVPP. Donc na lobaka vérité. Vérité. En plus nango loba boye omoni Family TV News ya Kisasa na Family TV News ya Ukraine ezali ga eloko moko ya Kisasa mutazo gerango ezali mama Jidi Kala awa mutazo gerango ezali ngai en plus na yo mokondo ezali wana mon coordonnateur les cordons Beni Matondo en plus mon cordon côté ya Italie makambo ya nini ya fondation na ngai ezali Emmanuel Kanavanga. Donc na sepeli ya mingi na plateau ndenge bayambi biso en plus na sepeli makasi na opesa nzamba pesa loku mingi ndenge lelo Pasteur John abimi lelo na kati ya monde oyo Ukraine Kiev po batu mingi ba omo na neti Kiev se retrouver te alors na lingi pena na loba longonia na batu nyonso ba mona biso donc toyoka maloba ya pete. Pasteur John akolobela no makambo ya bosembo akolobela no makambo ya bolamu toyeba ndenge ya kovivre toyeba ndenge pe makambo nyonso ndenge ezalaka alors naza pena na makambo mingi akoloba te le na kotokosilisa na kopesa bakamarade na ngai nyonso oyo tozalaka na bango nyonso awa mais moyen natanga bakomba bato nyonso ezala te po tozalaki mingi mais na totikala moke mais nazo pesa nanu ba petit na nyonso ya ba étudiant ou ba yebi que toza na plateau ba grand beauté surtout petit na ngai Ardi surtout petit na ngai soso Junior Kakonde donc wana ba petit na ngai na petit na ngai oyo apesaka mwana classe cours à français donc Cyril le professeur donc merci. Donc c'est ça quoi. Donc on a baksa sima. Ngai nazali kaka mutu bobeng Singapore na ya pona lobaka maloba. Merci vraiment. Je vous dis la parole. Tu repères maloba siko à la prochaine. Comme je disais tout à l'heure chers internautes, tozana invité d'honneur. Ouais, ayi pana biso na mikili précisément na Ukraine. Première fois na aya poto. Pasteur John akenda sango na kin. On a beaucoup de l'aide à nos yo canabi Pasteur John na mona ega na ba TV mais lelo na moni en live donc tozana na moni en face yé mona gauche na ngai yo qui n'est pas na esigo. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Ndeni santé base on a là basimba raté donc 5 sur 5 si on a mis 5 sur 5 donc fanda Dieu merci à chaque fois ezanga nyonso tika na santé obundelo le bakanyoso santé so tourner na tonga fobima a décevoir yote quelque soit échec batwa mono na piaka
okotambola mokolo ntongo ti poko baseke na motutu mais tant que na ntongo opesaki santé confiance ke otie eka par rapport na nyonso akotireli yo te omonaka teke moto aza piaka mabeti ba 95 ans bato bazokama moto aza piaka umeli nde ndenge nini or awelela kotuna santé aza na union na ye motu mosusu mwana nginda me na katikati ya vie akufa abetaka santé kara era comme na posa linga santé lokola trésaka santé babina kozala na yo te ente so ozo comprendre yango mpo na nga santé merci puis napesi mbote na yo moko ndeko ambroso place aza wana umela oyo binakati bakokodikoko ya Ukraine vraiment namoni awa kei chalere napesi mpe manaja na ngai Virgin papa na Shaul kitoko oyo mpenza azalaka na base na Kharkov kitoko atro napesi mbote nebi naloba te nzambe apambola tukutani lelo awa vraiment base pasteur oye poto première fois nayo kita na Europe l'impression de les andeni moni mboka mondenya Europe yoga sango to yoga sango yo siko yo moko combien personne sentiment des andeni mboka onkuti malamu to ndenge ni na kuti malamu na selo etongeli ndenge ke moni Afrique ezaka neti poto mais différence c'est ba climat awa ndine ko mona ki congélateur ya libanda siko panzane la motu nyonso vraiment malili moko partout aux autres zo mona oui ba glace to ga mona frigo eto so ko poto palo la mais na kuchango abana mobimbe kangi nyonso vraiment osentika ke etongeli parfuma efandelina komona vraiment et je impulse na vie tant que baka faut bima po mona eza ko ba culture so ko bima te on comprend les différents eza ko la aveugle mona te ato bise couleur vert on dit ma vert maintenant na mona ngota to bise ke za couleur ma ya pondu ko chango ka te il faut la muka miso mona ndati a eza bonnet ko koma poto on sentir que différence en tout cas vraiment rien à dire mais kitoko makasi na pamboli monde entier bozo zelo eza premier to la pete base en Europe na kanisi ya liboso yango oui bozo penda donc il habité article 1/04 ndezo zela biso to premier mita yango donc yango de base na kanisi so vous avez ba question tous après tous en papa Ambroise zawana oui tout le démarrer 5 sur 5 maman Judith Kalanga masolo yango plateau de yango il est fandi masolo de fandi maman Martine Muyongo 12e dan yango yo famille TV News déjà en place donc pasteur ndenge vraiment yé to se photo ça ma toast parce que ça donc qui pasteur John to yo kana sango lelo ko en Europe en plus ko na Ukraine o ma pa na mboko make o ba presque mingi ba cha kate na Europe de l'Est mais yo yi a vraiment donc photo yamba yo bien photo to beta to ça la moi toast et ça moi bien to kitama mutema bon to continuer mission na biso kasi na CP pasteur donc vraiment donc merci quoi merci à toi c'est moi makasi mingi pasteur ngamo depuis kin na la fan na yo siko ngalelo to vani on na kata plateau donc c'est moi za wi rolobelate eza wi rolobelate donc eza rolobelate eza ya rolobelate Raphaël da Silva na Belgique vena ngai masolo yango yo to yena pasta yo mdio lela il là ko benyi biso na pasta obenyi biso wapi pasta yo to trouver na kati ya Kiev na also na Belgique yango yo pasta mais siko ben nenge oye okomi tolini mo memeli biso bana ya potoma panza biso kaka donc matériel to yoga tondoka na ba bis na kin o tondoka na ba carton wane otambula na ba émission tout ça donc biso siko message no mais en plus to na décembre nenge matériel ambeli yo ma kitoko makasi vraiment merci à toi na pesi bote na bino tukandi na lobaki na bosse ne peut pas kana ngaite kuna nani Papa Emmanuel o na moni kuna donc Papa Emmanuel Wumela ana ba kokodikoko ya Papa Emmanuel Kanavanga Papa Emmanuel Kanavanga donc Kanavanga moko donc ba kokodikoko ya chaque mboka esangi na mito a traité oui donc bango andi Ambroise prendre coup de chapeau tant que ba bazo mériter awa bender il faut yango base au moins ni na lo baboy poto eza poto neti ba poto kaka ko ya poto yeba que tiki mitifi na RDC ma sécurité bazo tshelo motema oya poto na ndenge na yo ba futelo ticket tant qu'on voyage comme na poto baba tutu ba yoki ba tata masi ba mama lek ba bikende ko na biso ye wana so ye wana ngo yo sawa uzobimisa nini parce que on va mamiki na pesa conseil moko oyebi ke fio to zandi kunanga kozala ba africain za mama na ngambo c'est lokola moto a train amata kita tabimisa milinga ba wako batila ke motema parce que moto a train komite bo bango ba oyande ndenge nini na pesa so comprendre si ko na solo bela boy na ina moni bisenga poto na moni conseil kana zolo ba récite
ezalaka objectif ya motema motu ndenge esengi kobonga bato bakanisela yango compliqué kasi oleki na ntiki nde obongi or kobonga eza na bamoyen ebele epuis nzela kobonga tiela yango bapiège nete so ozo comprendre putain olobi piège elakisi nini piège elakisi boye ebele bopesaka confiance na ntiki na boyaka te 80% vi kobonga eza nzela na ntiki bongo biso bao baroupage barate est ce que kobonga mpona biso lokola ntiki ebebisi totikali kaka bongo jamais tapasi na révolution naka na bana makambo mikili vie eza kwata moko ekosilaka te tanke abita sifle fe match te nete so ozo comprendre vie okoko otia elike na bato lobo kuna olebi vie faut un objectif place bato bakimi soko oza na esprit otingami omona mpe résultat ntango na bakeloko to epeyaka exemple moke tokeka malembe soko otali pompe ekufa eza na matanga moko ekitaka ata bakangi na élastique litanga moko azaka te ti aboyaka baninga nafonaki nakita mpona soko baninga molunge excès de kokita kobetaka na 7 ans bokota ndenge ozobeta beton tyolaka litanga mpo oza moke okokanga te na likio na kilo excès de litanga kokita chaque jour soko otali ba esalaka lidusu litanga pepele toboli beton nde ndenge nini oka ezalaki mbamba fo nzela esalema faut persévérant même te soko comprendre makambo na oloba ezokota soko oyokinga na opeso schéma eza challenge na vie salaka likambo ata osangi ndeko botama yo moko na mama salaka ke bapire bacamarade banai na quartier batalaka nga conseil soko ozwi 1 kosala masécurité tikala 0 on est sur vérité bima motema mabe na bato nyonso me 1 otalaka et puis moto azaka na mwa 100 francs nzala ezaka likolo oyo azaka piaka yoka bamoka te pamba na tosina balokuta schéma ya vie sikoyo lelo nini nazoloba natamboli partout nasillonné koya po te tomona yango pete mais eza na bacritère ebele c'est ça kokangisa tike kozwa voyage omata vie eza pete te c'est pas facile mbongo mpo kotia na zane bobandi commerce mpe mpo bamono mpo otelemi bato te bazosepela na kisasa o ngai boye na obana vérité moko ndeko tala koya kutu po to otumoli mama na challenge hiver tala malili yango eza nga kuna bandi bafievre kisi nzela nzo nge moto azobela dimi kwa nke mini kobeta kelele ngabi na minde bakama moto ni lela nguba ani ngabi te mini yo lenga aso sana bafievre tempe okokeni tala na sekina ça ça me mettre aussi la 0-0 yeba stratégie na tala oyo eza libanda mokili kote ya yo na ngati oyo mokili nde kote ya biso exemple lokola bandeko ambroso exemple ndeko banani Papa Emmanuel comment bazawa pe basan sortir pe simbi soko bito bani bango pe te yondo ebaki technique de guerre ya komisa fluide ndeko na meno makama mike kaka ezaka na vite eloko tu soko zambambe pe to prier to ke l'église te mais soko zambamba na vie nzamba ko tiko pambola pourquoi moni que to si loi na ton frère ma bena biso mingi bakota système alléluia kanga maboko atiki nzamba sala parole ya kosala na ba chaque fois rankine nzambe na sata kote banda na sana ngati batanga kucha na koshasaka lelo bilo kuna timu kolonifie so likanga boy na pasa ki dobeta kopi na lukali pour bima bi na compagnie na sala buzo ko tanga ki kumbe mabonde na chasa adversaire na zo chasser pa mona nanga te parce que vie so likanga ta famille zo zelanga ndoko vivre ndenge eloko na zo musaka so yokinga base tala na terre challenge à vrai comment nyama lokola fulmina bana kolisa bango na lipapa nzinzo ko nzela ngam tuna ko kate nete so comprendre chemin faut révolutionner toi na l'air moko tala conseil gratuit nous opérer tala comme kindenge ke coroneye difficulté poti ba payto koti manka parce que bimisa li papa tala mi ko ko tunba na très que tunba essayer moko il a difficulté à vie donc locataire alambi musuna ke sukura tatel panga idée musuni mais ko lo papa piko na lo pango ke ani saka mutuka lo kasa matanga lupango yo ya lupango lo bako nete so comprendre oui pasteur pourquoi nous sommes babongo so que en Afrique ata wa pe ko sala mais mingi na Afrique pour panke ça trop exemple balobi ni ba fi ba bala te na RDC oui ko bala te na bango so kolandi eza conjoncture parce que conjoncture les comment conjoncture la Congo zo na pasi mais batu bazo sepela chaque jour to bosani ko lukela biso moko biso to pesi esengo na oto zo mona poto pesa ngo la to bonga yokanga bien mingi bana poto bazo cibri ba conséquences ba ndeko ba en Afrique tango tika bango pourquoi bande botika bango tile ba kufa kate comme na code code ba pesa chaque jour est-ce que bango ba kanga maboko batela ka bino to bango pe ba sala ba me ba zo ko bango na masiki ya bino de nécessaire yo zo lukambo mo sana structure ko pesa fi ordre ye mo sengi so ka zui akesa mona fête yo fo zo ngo bimaka na mo itongo mali zo signer
ozo soustraire moke na compte ya venir ya vie na okateleke ndeko nanga so na pesa monanga mutu mabe or ya zu ora balusaki no kuna za balokotaka te or kutu ko bonga ya Afrique soko za na 1000 francs utina Afrique or bandi commerce na Afrique azaka na rapidité ya mbango pour l'état pena contrôler kati par rapport à mikanda pesa l'état neto sona lobani eza bongo siko tango ya kozwa ora ko takalkite o ya pesinga na mécanisme ngo avant na senga juste sentir que na umeli te lokwa ya kuna za bilanga toke tokobuka bakoma kokosa soka kena kote esimbi lobo kuna fani so moni piaka afente kingo na obela ya kingo tangamaki aluki mutu moko afame abeti diabo poko soka dio tango yoka eza ya solo mbongo yango tango bakoso bakaboli mbango na ba abeni bamasa oza pito kutana kala wana na so bano bakapela nde place bozo bakio Afrique ezana mfutema no ba jeune bazo rendre compte que toujours que wapi gouvernement eza mais makambo ko bonga na ngai etali Congo te nzambe ndaza challenger na côté nanga tant qu'il y a pesinga santé nzoto makasi qui fait bima luka ko luka so zo luka zo ngi robati la terre ça comme temps matela velo sanga chaîne a to pédaler au kendaka jamais faut la vérité oui parce que la question on se poser est-ce que au quoi on est logo qui place il peut dépendre na muto bongela oui fait faire ça net opportunité ba Europe au cause na mukanda te mais bah Dieu Moussa Miké déjà le Zardien n'a pas sa nord ils a déjà des est-ce que Moutaliboma il y a poto n'est encore dans la foule Zardien a avantage sur toi qu'on les Mouta sur ma bloc en Afrique ça c'est un bon Mouké écoute passe écoute n'habite sur ma compagne de calcul n'a pas ici chez moi on comprend dans le banon directif là au moni boy Afrique na boy ya poto basaka ba boy mais boy ya poto sur qui en Afrique à côté de l'église va nous yonde lipambo nzamba yebi po kiboyi na eza na rentabilité bien foutu bien tant azo ke na Afrique parce que mutambongo yeyo mais même boy kaka na métier moko na en Afrique tant azo sala salaire muke bazo finga mutaliba de faut sambela makati nzamba délivrer yo monte que place na place et différencier ba titre moi comme ba pays na pays et on comprend ça comme il y a un moment dans ba être africain faut à la challenger ya ko pesa structure ya ko bongo na ngol bani mingi bazo ko tia basi zemi mais ça ba ko kela ba mbongo bomba basi son besoin qui est dépendant. Oui, parce que. Continue de l'article. Na qui n'est pas ma casse, ma nini. Na lobby boy. Et belle dose de numéro code. Base kaboui. Ngamo na sagaria na kini. Na kanga mabuku. Mais na zone ngakucha mwasi litoi. So na beta iko pa $10 munge bimaki to teka ki faire na ndaku. Telo ko mobi na surprise na zula. On a beta projet na sala ta boutique ya mukena banda ko connect baninga ta ki pesa na manquer so perception misala tena sans sortir. Na tiki na kia ko kota le rythme ko cha basi mato ina na kinesa prête. Or et faire ko cha mwasi litoi lo c'est dire non. Engagement et baksami faut nous suppose un exemple ngamo kolonga lundi ti dimanche na lesa ngama be comment que baksa moi ça comme na kilo na nga monga mo na zakana mabe calcul sur ba jeune basu ba en Afrique pour peut-être na pas par amour ndeko bon quand ko ba ninga nzamba linga ba makasi ko leka bino te et là quand tu fais ça ordre ko bonga na vie ezaka mbongo te mentalité ezana âge moko ko mitalo miyo ki soni ça va expliquer yo moko erreur salaire ma sécurité na kosa concentration ndeni ni kingandi azo kingaite kozo saka na za patron te soko ngindi na 100,000 ngaka na zina 10,000 pourvu que moi si na ngana bana nomba ko mona ngawa na ba sentir que asa quand même quelqu'un est-ce que fourmi awela ka lokuma zamba na nzindi jamais nzinza awela lokuma na ngombe jamais sorta na zamba ba lion nyoso ba bimba kolo zamba mais quartier ba fourmi ba kenda ko kota te so ba sengo dia cité malgré tout koko fourmi bébé alikasa de kakena mulai Pasta, mais oui, il y a qui nous a pas jeune tout ça. Mambo ba yo kayo wana. Ba aura raison ya gouvernement. Au gouvernement ça va pour on a lobaka on a beta ka c'était ko bonga ya mutu etala ka gouvernement te. Ko bonga mutu ça présence d'esprit. Au cause na ligne ba bonga te me koti zagi opesi structure la vie ngeza. Au comme patron. Non faut l'offrir. Tala. So compagnie nga base. Ba tout ba se paye na vie ba poto ba na famille te. Mingi ba poto ça na tata moi cité ya ta benga te. Pourquoi on ne peut pas tout expliquer pourquoi il manque de modèle comme la porte mora kamera comme peut porter que simba pour commencer à code dans tout temps on bima qui est ba peki c'est msuba chola bon ba ça na mon bon ba ndai pas non y a penda ko tala comme tu na CVT tala comme tu na challenge on ba ke bon mon ngana tiko le bana couper katana n'est pas dit que le couper ça ko beba salité c'est ba projet ko beba est-ce que gola na litoko ça ko tando tama konga na kosiyo ezaso bukenda mabe bon c'est qu'il y a un palmarès on a quatre na bombe comme minene comment vous allez faire dire ta bimina santé pour les comme ta qui shawarma faut y bashima
Chemin ya mwana papa ezokota. Maman j'ai tikalanga. Ozoyoka. Ozo comprendre fascine pesa wana. Ndeko na biso makama miketala. Mingi babeti libaku ya kozwa opportunité kokoma mutu na vie. Ko boya la difficulté te. Soko moni souffrance ezokanga mayo. Oyebi mutu na makolo te. Kokota na mulunga mfute mate. Beta kakila se vanzoto na yo. Comment souffrance examen santé ezanda batiginga. Changer métier. Même ba jouer. Soko ze beta na 9 simita kenda na 7. Changer poste. Ce qui n'a pas été noté pour yoga wapi. Kaka frère mais na mwana soko na chez moi oh ba na ba vérité na mwana batu ba vivant na kisasa amone yinda pa moi akenda ngola akengola ni ndeko tant soki na ngola yo ba pirier asuki aje waya na yebisi yo vie tinda mutu kwa kwita masanga muta kwita masanga banga na nzela butu tatesa mulili hako kama mwe mko na tongo et belle bazana na poto ti ba se retrouver pas mituna et comme c'est ce que tu vas faire de la bande de la botina moi si na ndeko zo pese valeur et quand etika nostalgie longwa tato kominani etika kana mutu so makambo to so ndrum to moka langwa ka poko ko kuta na risque kufa amana sirite ke bana mutu zo beteli sur l'accident pas za mobimba ondima te fa mona preuve ko kata na pondi mali solo na ba guerrier na so machine to so comprendre et on moni un guerrier faut yeba commando akenda ka guerre ke bana mawa c'est que fonga ke mabe so ko jiba force de tini ba guerre ko ta binyeni pour ko tirete force pena maman na challenger oh pendant que j'ai formation quoi tout ça qui est deux personnes ba te limboka ba tu bazanga famille ya malunga challenger la tela mokata pale le kito pere nga kufa bana ba sel baso bota kili nako atel ana budai atali calcula CV manka potanga mama parce que ba 4 na manka atabité na indisi tango changer metaka ti ba placer ki bangola zo ba tala bololé na ba schéma et belle ba koti calcula ça ko lukana vie ba ndika na palmarès ça ça te on est au collège quand attendez il y a tant de choses qui sont là mais comment là mais comment ça so mais on a le bawana comment moi ya bon na yebisi yo erbino bozore nyaka boke mbasa baba roi ya le kawana te inaperçu njonde avant jadoki atombo kisa ye moko na kati na yesa betre batu solo akenda pa batata mais surtout bande musuma na kisasa tabika partout tanga kaka te kende pa batu bande no batanga omona makambo na ngaba bana ba konja wate tellement bana ça avantage dans les avantages amoni otina te or keba na ko sote ndeko na se perna muto ba kembisa na ba famille ba peso formation so yeba bon ba comment nécessaire na suka kolo mukile bi plan na ye amen ko chola ka mutu tato mone manka na vie biso ba rater nzamba ba tutu est-ce que ba ndako to sele songa ba ba mutu ba université faut yeba ba challenger ba za ba copiner ba za ba commerçant ba za ba courager ba za ba musicien ba za ba joueur ba za allez na vie c'est fika lipe bi mana ma de transport na pesa ko lala abupia na se bana ba schéma monifi ba tout mingi ba so compate ba so banga fait partie la Varese ko la ta Varese kitoko ça ko baba l'été c'était ça comprendre oui faut y ba chala na jo biso schéma ko lenga na vitala na pesa ba conseil mo gratuit mutabe tso di ba coûter na za la piaka te talanga na miso zela mutu na serikali bongo tamba na kombo nayi combien lelo ba raté ko so bambonga bandiko na bango ba salaka piaka ba ka kutala bango tamba bazaka na avantage a chola kaya zangatina okende wa kotenga kana okende mbanda kele donc okende mbanda re détourner comme lomiki bango ba ya poto avant o batina bana ba classe ba nini erupa yo ya ndenga mame opposant so ba kama comment na poto mutu s'installer pe simba par rapport à biso kutu ba auto so comprendre vieux za calculité vi bakatela ngola kitelo kwa kula classe vi basopa ngolo kwa na yo mosope ma ndenge ça ba tout te somo na makolo boyeba te tika kolo mukila na sevi ya moto so so comprendre challenge yo moninga na chaque keba mingi basoka parce que ngeti mikili guerrier challenger en plus na c'est go puis na Ukraine ko na oh poto yoke na ibina lo bato on ba mabino nga il fait nga bandi bina fambre ndeni ba poto solo yango biso ba bitentil ne bongi pasta donc tentile za la kaka pesa si on ça que challenge kokoma nanu kokoma kutana ba yo ebi miso se meta calculer ya qui ça so colonof et colonof faut ba ndenge ni ndeko so coach schéma kwa community abe na ngoni communiquer abo bimi pe mutu mtana fufu kondunda ezali yo va communiquer base retourner donc tourner la bino fort oui à tout ça na Kiev kageme kwe quand on le ba ba binga na yimo jeunesse na biso Beni Matondo Ambrose Binzayewana tuzana papa na biso ngaya pena Thomas Libinza
Thomas Libinza parce que ça donc il va IVPP les patrons il y a chaîne Nabiso Betoza qui te comme casse les Simon Kimbango tout ça tu as très bien la peste mbote na Papa Emmanuel Mukonzi Kokodiko comme avant Kanavanga ba Kokodiko ko écran sans oublier cameraman Nabiso Joël vraiment qui te ko base Jojo bakataga Jojo Jojo 5 c'est 5 docteur Abiligo c'est un de grâce na et puis mbote na auto yaki depuis Kharkov Virgin papa na Shaoul openda to zando park ouais les grands managers penda donc il a tembe base vraiment na peste mbote na yemoko yo yebi sat ba umela na peste mbote na Raphaël da Silva na Belgique v umela Alost Tozela Raphaël da Silva na Belgique Alost umela donc qui azala bien à Kiev Kokodiko yamoni base yamoni quand les alaka samba kutu pasaka élection te mais ba ki kolo na biso ye c'est pas yamba pasaka élection na samba ba ki chef ye photo ça ba chef ba fungula nzila ki pompa ka baso okole kanga na mbongo mais si on a comment terrain avant yo comment na kubisa yo to ba ko dikolo kwa bino umela et puis le ba wanga na bino merci na bina ndenga soutenir ranking na biga ke bokole comme tu na mbongo mais so ka ya peso test nzila yoka okole ka mettre na mailo tu musala malonga yeba mtalaction ça y est et puis c'est gars l'idée m'talaction formé donc en tout cas on a base dans les labos tout formé umela merci cher internaute quand on a eu début donc il kake koi na 4 Europe précisément na Ukraine na Kiev tozana pasta John Toli a pété tout tozango ya vrac donc tozango a pemeni ya donc sengo mo yo sakanate donc il est sengo Guy Matondo le pacificateur Jordan Matondo le parrain des parrains yango déjà koti ko betelo di solo oui mais na kuti mbimbi ya masikita comment to ko sala Congo bande bona ngai na ba paramu mbimbi na poto ndeboye yango na moni même comment fourmi azoleka gâteau na moni ngo ba fourmi ba peta gâteau kara kebi me ba fourmi ba c'est mal éduqué ba c'est éduqué donc des tel ba fourmi comment on peut na mbimbi même na foule il papa ndinje o te foute malo di banki mais tala pourquoi to ko saboter na fille na so makambo paramu donc ele kelinga nazomona nyau ya poto matama donc nazomona nyau penda zo kwanza kotonda konyoloka nyau ya kotonda donc le metala tala na ba penda para ndeko te bilo msu photo tika ko tala na ba pourquoi no bibo webi na RDC tala to pimela ba to bomengo nyoso to tia kolia zala na se oya zala na moyen kolia malamu makanza mabeya ka mingi na mutu te nete sona lo baninde on comprend donc ba kondena biso bobeta dada pardon Nathalie partout mais les kelanga batonga poto comment bozo le kalikolo mais na se ba métro parce que babuli le tellement comment on dit que nazo tu siko na lo bawa au moins ba métro nazo idete likolo ville mais na se donc il vraiment ville musuna se dans likolo la mukili na sebe mukili ana poto mela bongo et si ga boato da mete mi se somo na gabi se monese otondi vraiment nzamba pambola ne la mutonda tala poto ya free na ko sabinote 600 nyongwa miso vraiment nzamba pambola tozongi sikoyo papa Ambrose Thomas Luyelo autrement dit Thomas Libinza yes ko tozongi lié parce que o eza chaîne il y a da patron ya chaîne oyo Family TV News tozana deux plateaux mo eza na Kinshasa mo eza na Ukraine précisément na Kiev donc na bosanité encore to chité déjà na fin émission na biso na bosanité da Silva na Belgique Aliost tobosani yote donc monsieur Ambrose Thomas Luyelo à propos ya fondation na oke bozana ba événement parce que na oka yi na talanga affiche na bino sortie officielle le 21 décembre je crois bien si je me trompe pas ouais le 21 décembre les ali penda sortie officielle na biso pour na tozo banda déjà inauguration ya fondation na biso de Salama comment na complexe comme na complexe ya li AT Luyelo soko obeti AT Luyelo GK Kalanda omona pena ke fondation ezotelema mambuto ezali bilo to ezali pepele en plus émission fondation na biso ezali ka pona ya ndengi ya ba GT fondation na biso eko coûter cher fondation ko permettre ko faciliter kaka obtention ya visa pour na étudiant mais Minerval yomo ko futa fondation ezo faciliter kaka ki po beaucoup ma awa donc merci vraiment beaucoup tant et en faveur na bisoté
Donc, tokutani à la prochaine édition. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.